population nyonso oyo bayaki korépondre. Je crois que message na biso bato nyonso tu balandaki bayokaki yango toye koremercier bango mais toye koexplike ke oyo esalami lelo ezali expression populaire ya population oyo azali na colère oyo azali na kanda pendant 20 ans. Ça veut dire que baviolaka bakongolais babomaka bakongolais na este tolobaka te yango moni mukolo ya lelo population a s'exprimer ras-le-bol ya population eyokani. Ça veut dire que population a se défoulé na injustice oyo Rwanda azosala biso yango tomoni toye kosenga na bandeko nyonso tu oyo tozalaki na bango oyo basali ba acte oyo ya vandalisme epeli na mote vidéo ne ya téléphone bazela ya banzaya bazela ya yango sala appel au calme osengi na minute oyo na bato nyonso tu bazonga na bandako na bango bazala calme en attendant mot d'ordre ou suite ya baévénement oyo tozali na kati ya mopesi tokozela baninga mosusu oyo bazali koya pour ke tomeka kosala mise au point po toyeba nini tokosala dans les jours qui suivent. Mais au moins topesi peuple merci na ndenge bayambi mot d'ordre na biso na ndenge tomarche ensemble mais oyo esalemi ezali expression populaire ndenge tolobi yango. Peuple a se retrouvé dans l'injustice. Ça veut dire que peuple a se défoulé. Peuple a lingaki à la kisake. Injustice oyo mokili mobimba ezotala bazosala biso. Yango tolobi condamné baka isolé oyo esalemi mais vie humaine est très important. Est na biso est très important. Parti la République démocratique oyo bazali ko violer matin midi soir est important. Yango oyo koyebisa bandeko nyonso tu totika na minute oyo ba oyo ba place oyo bazali bazonga na cité toyeba ndenge nini tokosorganiser mpona ba programme oyo koya. Merci. Bon. Message oyo ya liboso remerciement à ba Congolais nyonso surtout ba jeunes icône na biso lobaka kolo ba jeunes bakokita na balabala sans que bazela ba mot d'ordre ezali début ya démocratie vi makambo ezoleka na este bazoviole bamama na biso bazoboma bato par le Rwanda sous le silence complice ya communauté internationale. Le ezalaki une mobilisation populaire et généralisée. Ezali expression ya peuple. Eza makambo ya ba mot d'ordre te ya ba parti politique. Eza d'abord la jeunesse congolaise nde ba décider ba désapprouver injustice ya communauté internationale. Marche na biso ezalaki aussi un objectif ya soutien na biso na ba soda na biso oyo baza kobunda mpona kosurveiller ekolo et puis na ba jeune wazalendo ba révolter lokola biso to marché mpona ko réarmer ba morale na bango. Mais to féliciter pe ba force régionale oyo baza ko appuyer ba effort ya FRDC mpona ba restaurer intégrité ya territoire ya mboka na biso. Ya soki ezalaki message na biso na soutien na commandant suprême de forces armées. Tosengi na communauté internationale, bien que to désapprouver ba violence, ko eza ba acte isolé, mais tosengi ba sanctions dissuasives ciblées contre le Rwanda des criminels Kagame.
tosengi na communauté internationale va se réunir le lot na conseil de sécurité va pousser Rwanda à retirer ba troupe na ye po toboyi lisusu makile tanga na mboka pona lelo tosengi na ba peuple nyonso ba kinois bazonga na ndaku ba éviter ba acte isolé wana o toza ko désapprouver mais ba acte wana elobi président Jeko eleki makila ya peuple te oyo baza ko kufa na est babiloko ba piller eleki humiliation oyo te ba congolais baza ko subir depuis plus de 30 ans. Nde yango lelo ezalaki message na biso président ya banza pe akopesa message honorable voilà chapeau ouais moi tu que pour na bozui kaka ba image Nous condamnons en premier lieu la violence au Bisso Salami. Parce que Bisso Ndenge, ton projet on a Bisso, nous a contre la violence. Vous remarquerez quelque part, il y a débat. Le premier, dans la meeting municipal. N'a qu'un débat de l'ingui comme règle d'or tolérance. On ne peut pas se permettre réellement d'attaquer Moninga Poison à point de vue contraire. Nabisu. Et nous estimons quelque part, même si on n'est pas d'accord avec les ambassades, Poto Yebi, que complot est à 30 ans, bah, multinationales derrière leur pouvoir, Bazali. Tout le monde du gouvernement congolais n'a pas sali fort au fond de Apple pour toujours comprendre que minerai Nabiso. Il y a un homme qui a convoitise, il y a un monde entier, même dans les voisins Nabiso, pas seulement le Rwanda, basé belé les voisins Nabiso et les autres à Bango, jalousie à la minéraux au Tozanango. Mais nous trouvons très mal que Biso Congolais poto agir, il faut nécessairement verser la violence. On n'a plus besoin de la violence dans ce pays. Ce qui est important, c'est de faire passer message. Dans l'Union européenne, dans l'USA, dans l'ONU, va comprendre que le président a circulé le monde entier. Le Rwanda tue. Mais tant que le Rwanda tue, Mouto Atalaki Biso Azate. Biso Lelo Tobimi Libanda pour en premier lieu de témoigner solidarité na bande Biso à Est. Et vous avez compris que les Kinois ont répondu présent na ba leader na bango parce que ba Kinois bazo comprendre que lelo bato nyoso bazé comité lokwa ba leader c'est pour leurs intérêts. Donc bazan a besoin à 100 nouveaux et tout le monde était présent dans la rue pour baloba que nous en avons marre. Et na likambo ya koloba nous en avons marre de condamner kaka violence. De témoigner solidarité na bato ya Goma et les gens doivent comprendre ba wazalendu baza ba soldats formés té mais ba wazalendu ba lobby pour la patrie ba kokufa la patrie ou la mort. Donc ba ba la patrie ou la mort biso apé faut to la kisaki la patrie ou la mort. En tant que député provincial, solution ni bino bozui dans l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, il y a déjà une dynamique qui est en train de naître. Au Batubazo comprendre qu'il faut nécessairement mobilisation et comme à tout azimut. Et dans la mobilisation, il faut nous aider à saisir désormais que humiliation, il y a 30 ans, on l'a mis à vous. Pour FDLR Kotawa, et ça va Congolais, tu vas réfléchir ça. Opération turquoise, Moutoyo a réfléchi ça en gros, et ça le président Mitterrand. De cette opération turquoise, biso secourir le peuple rwandais, oyo bazali na guerre na bango na Rwanda. Mais de cette opération turquoise, regarde ce qu'on est en train de payer jusqu'à ce jour. C'est le loup tout bu. Et ça, quand tu as faune, ils ont kufa, banyama, bazo kufa. Le Rwanda se permet même. Il y a rejoint Bagorite de montagne, allez qui s'accote naé. On dirait tourisme et abato, faut bien retourner la gorite de montagne et comme à côté naé. En dehors, il y a Romiko Misalelo, importateur de taille, exportateur de taille. Il y a Colton, Lelo Lisusu, Akena Baliwa. Et pour une première, depuis Mobutu jusqu'à ce jour,
les gens ont compris que Fachi est déterminé. Mobutu a côté égalité, Kabila père a promis qu'il biso na testament na ye. La guerre fait zonga place et bandaki. Mais Kabila père a connu que zongi sa guerre était. Kabila fils ne faisait que négocier. Mais Fachi a ye a zongi sa guerre place et l'utaki. Donc a juste soutien na biso. Bon à la sûr que na soutien wana guerre wana na humiliation wana et aussi là une fois. Jusque là, l'Assemblée provinciale, jusque là, il y a aucun message par rapport à Neymar. Naza déjà mon assemblée provinciale na lobby. Il n'y a pas eu une communication officielle. Ngasi na lobby. Ceux qui battent Moussous bazo tardé au nom de leur parti. Biso tozo comprendre que quand na biso les camps du peuple. Tolingi débat pour Congolais nyonso. Aïe ba kopesa point de vue na. La marche zo continue lobby jusque quand? Lobby le sous tozaliti. Ils sont les premiers les toza biso bisato. Les premiers toza na terrain municipal. Nous appelons tous les Kinois à venir place qu'on va comprendre le discours na biso na idée tozo tia en place. Il y a quand du débat non à la manipulation. L'autre mobilisé contre la manipulation na 14 heures. Kolongwana biso mausolée tozala mbala moko na terrain municipal. Merci beaucoup.